so na sekise ke na na kanda ti na kanda ti bana ki bana braza bana poto bana partout qui veut dire que émission non stress et tout le monde dans un monde nanga nous sommes quand on a ba émission mais non stress avec Tania la Rose ou Eloli non souka balobi désormais bon monde n'a payé mingi babi que bon monde babi et moi tout le monde ke boy tout le monde ke aye o sala ninya ngana luba na ngato te botaka no ndela la nana kanda das ko kanda bota mo mosimo baluba mi te mesiko na kanda katinde abunzambi natina ngalo kwa basude mena na ngambila ti teni na ngabangisa na obinoti désormais bana monde entier l'émission est bien non stressée mi na chaîne Congo vérité pour les voilà vos émissions non stress babi on a telle émission sur au talent on a vu que ton encore bonne temps on sur de stress mais on nous a non stress donc tempo na se veut dire babi température 40 na se babi veut dire que bembe et kolala mais bemba na kolala faut biso la rater check. Bonsoir chers téléspectateurs l'émission na non stress yango napesi merci na batu surtout soutenir pour la bande émission on napesi bino merci et salutations à toi ma petite sœur propre na kati ya Fred ici Jennifer Moudoudou babi kitoko eza ya famille Tania la Rose yeyo ayi babi émission non stress et kocha tout droit na kati ya émission zo ate pardon yande Tania la Rose tout droit na l'émission balobi awande vérité et la livre désormais au hasard pour ça à la émission la bino no stress bolandanga na site na bino Congo vérité polele na soki kaka wana te okomona nga pe na Congo makambo TV nazaona lobi kinga zana pour sepelisa bino ba papa ba jeune fille ba donc ezala ozana sujet na yo moko ya bien par rapport na kata libota kandi ezala kai tongisa bino kozanga te kokomela Tania Weloli na Facebook na kozwanga na kata numéro 11 surtout na WhatsApp 00243 82 70 90 873 balobi émission na bino no stress et na sengika ba confiance na bino kandi bopesa nga na théâtre ba bino lanzi bino tina ba émission no stress eza émission moko o ekoyamba ba genre nyonso tu ya ba problème eza oza problème na yo soki pe ya nini na tanga kombote mais j'espère que boyebi ba histoire a bien ba musicien ba comédien nyonso tu bozwa ba on a bi ki boza la décider bobenga ngai vraiment pour na sokoza na problème pour na ba conseil donc quand des ala numéro eza na liboso j'espère que bobenga Tania la Rose moi na moka mongala miso lala moi si ba kwa lebele nazana bino na confiance pour pesa la confiance balobi mingi bozwa nga na Congo vérité polele na Congo makambo TV. Donc je suis là pour vous, je vous aime trop, bisous. Balobi awa kati ndeki bonzambe. Yango, souhaitez pardon parce émission non stress, Tania la Rose. Moi na mongala, option na bino ezala na na Facebook bosa na te Weloli mingi bozwanga na Congo makambo elengi ya trop mama la ngai balobi kati ndeki bonzambe